Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi, Ndenge Toyib Sarabino, Edi TV, Ezali chaîne Oyo et na actualité à Sika. Oyo pesa ba différentes actualités. Là déjà j'ai dit merci à mon boss Richard Tempête, voilà la Belgique et Sigo Ozwami. En tout cas, il faut que pesa merci na moto a Pesio Musala, Oyo a répondre ta ko pesa oze miboti Musala. Ce qui vous montre la temi liboso ya caméra, et ça ka po na pesa bino la différentes actualités. Là déjà on a expliqué bino pe ko bisabino émission éco d'Angola et émission et libino na ba novidade ande biso to lo bana portugais ba novidade do ba nouveauté et na ba nouveauté ba différentes formations ils ont sangisa o nyo c'est ali actualité o zali na moment o ninge to zali ko tambola. Je dis déjà merci à Carlos et la confiance yenda batami na sima bilili ceux qui vont na bimi bien c'est grâce na nga bien que les seigneurs mon ami ça c'est pour toi merci na yo vraiment déjà tout ça na Luanda réalité ya Luanda ba congolais ndenge nini ba vivwaka ndenge nini ba evoluaka difficulté esengo binomoko boyoka bango ba koloba pe ba ko expliquer ndenge nini ba evoluera awa là déjà merci na mutu nyonso oyo akozwa déjà opportunité ya Holanda biso na niveau ya YouTube na niveau ya partout dans le monde Edi TV actualité tout ça déjà wana pona information ya site ça peut tarder déjà tout soit déjà ndeko ya nena bisa bino keno to zui ndeko na biso pembeni ndeko mbote ndeko batu bazali kolanda yo partout dans le monde entier na poto na Congo na Afrique en général okiko se présenter comme on a en tout cas ngai comme on a vraiment Didier Ngoma et puis na vraiment connu quoi donc est-ce que batu bazomona ngai peut ba confirmer comme si naza penza ya Luanda depuis déjà merci papa Didier a bien ça derrière Luanda depuis déjà papa Didier okiko bisa biso ba réalité o bino ba congolais to biso ba congolais to mena na Luanda to mena genre ya réalité nini vie nini o to mena exactement vie réellement que o biso ba congolais toza ko mema principal na kati ya Luanda donc comme la façon moko critique que na o biso to kutaki yango te na ndenge biso ngana yebeli Luanda tangu na komaki alors lelo ekomi ke ya kukamwa po tokutaka bato bazobina danse moko sengeli tolanda mais na oyo biso tokomomona lelo bato nde bakomoya kolakisa biso danse oyo biso nde tolanda bango donc ça veut dire que bacongolais oyo bazali awa bakomi kolakisa baangolais danse oyo bango nde bakomi kolanda bino justement vraiment yango wana c'est que bandeko bazolanda yo partout dans le monde okiko ebisa bango nini ba oyo bazo rêver faut baya pangola baya ko vivre parce que ba okantisa le musu awe ko ya kanase et utaka likolo zo ko ya okiko ebisa bango nini bon angola vraiment eza kaka esika ndenge esika bango bafandeli on sait jamais mode ici à vie actuelle mais tout mener momentanément mais oyo asalaka oyo atekaka oyo akopéraka donc vie yango wana mpenza nde oyo tozomene awa il y a rien donc extra ke oyo côté wana boye no moto abanga na ye te eza yango mpe bombo te alors si eza promis ke aya akoki koya akuta mpe biso amona merci papa Nani tosepeli vraiment merci kotondio matondi mingi mpenza ndenge oparticipe na interview na biso. En tout cas merci. Tout ça toujours la continuité, il y a un reportage la biso tous une ndeko azali rova na ndeko mbote. Ndeko ko se présenter na batu nyonso ba lando partout dans le monde ce ko benami. Comme on a mboka Carlos Chipengele. Comme on sala DJ Fogo Ege tout bon kieto meka koyeba tout le monde kieto meka koyeba moi réalité la vie actuelle ba congolais ba mena à niveau ya Luanda parce que yo moza naturel penda ya Luanda ouais c'est penda ils ont passé est-ce qu'on combat ma so il est réalité tout le monde bango bona TV ko to funga bato ya ba surtout wala kisasa et la Congo ba yeba wela boya awa ya ko lokota mongo mabe eza na mutu so dans l'hôpital ya Kinshasa ba malade de l'étonné na wuti na ndona DJ Fogo babi isa ke na moto oki da éviter critique nini o peut-être dérangera yo ko sala vu que ndenge mona ba ndeko na yo ba congolais ba ndeko na biso ba congolais ba zalaka na ba caractère ba posa ngo na niveau ya Luanda critique eza pene
l'équipe est venue ma tasse mais toi d'arabe malamu na Congo bandeko na biso ya basi eza mibali donc ta Congo awa ça me souvient comme bandi bamiyibi bandumba bamen adimoka ko ba baby samo bien ko ba tonti kibulo yo ba kibula awa zelo ko pambo eza ko bomba mati ya ofele awa pili baya la rate ni ba moi ça moto ça awa eza la rate bandi wa uta Congo ba bala rate awa so fani ina ne desa yibi loka ukeka musolo kuti lono sanda kwa yibi ya wapi awa je oh benda vraie réalité oh so mettre les solo pour la bande ko la biso na éviter message nini okikopesa ponga mona okiposa osega message nini okikopesa la bande ko oh peut-être bazada na ba frontière bazobomba nzoto baya awa bazokansolie aba lokotaka mais c'est na ba parents la biso ino boteka mapango okene lwani boteka lopango okene boye tangisa moyo na ko tangisa ba Congo malembe dalili awa kuti éducation la rate wa ku banaka 11 ans mona bota il vaut mieux tangisa moyo na niva Congo o awa boteka no lopango te potinda boteka loko tinda awa victoire atela moyo na Congo atanga malamu azala bien mais ceux qui ont la maturité la maturité bon moto oh yana mais awa benda ata maturité oh mwana muke mukolo biso de prendre mo biso de combat ndenge boko donc il faut donner à l'objectif merci vraiment la ndenge to yambio to sepeli vraiment donc yozali EDTV déjà na yebi ke ba olando partout dans le monde en Afrique tambe donc bazo lando déjà merci bien na sepeli na nini na biso partout wana palanka merci ya tozui ndeko na biso ndenge na yebisa bino ke tozaka toujours na continuité ya reportage na biso tozui ndeko na biso ya mwasi ndeko mbote ndeko ko se présenter na bato bazo landa yo partout dans le monde maman Gladys le maman makasi pour caméra venant zo déclarer Carlos Nzambe yobi le Seigneur quoi donc maman Gladys réalité nini oyo ki ko peta moi les solo ndenge ba ndeko na bino so basi surtout pe mibali bazo mener na niveau ya en tout cas isanya moi passe basi surtout ba ndeko basi ba Congolais eza pasi ana Luanda eza pasi makasi aiza bana so Luanda na Congo bazala bandumba ti mayalo na Congo bana so mbana na Congo bazala te baya ba kuma kuna bana kuna te bande wana ngani no yisa no bola na bakuna ko Congo baya awa eya li susu pio parce que kuna bande na ngabi mbona na Congo bomi boma bote ba mama te ba bangu ko ya Luanda la to ko mati ni ko le ko na ngome Luanda ya passe oya oselo te ba bena na yo oya osusu ko mindumba donc la ya kese bele pona ngai ngama ka ta Luanda ngamo ye ko na ya Luanda mais amone osunga te osunga zoni passe suka na fami bino ba tulimbo ya so za ko pesa fami bela zonga bela ko quando noi siamo e quando tu siamo a casa non è per che foto con il Facebook nós siamo a casa e a gente olha sofrência plata sofrência como o devo bolar donc e tem a casa na casa isso não é o campeão de como assim como manzo foi a Luanda tudo é já tá fundo vai lá maman conseil nini okikopesa na bapara oyo bazolanda o na miniti partout dans le monde partout en Afrique au baolando pe na EDTV mon boss Richard Tapette yango wana patron et comme le sikoza en Belgique conseil nini okopesa na bapara oyo bazomeka kotinda bana na bango okeka Luanda monite mona kingandi kuta sombaka boye mona kingandi kuta salaki boye mama yo mama moboti yo papa moboti moi même sous moi on a pas de la balade même sous moi on a pas de anga comme ça la bien c'est loin de nous maman pour se déranger de moi les ngani bani abali ani asde makasi yani aba mama babale baba au comment ben mtoto mtu wale baba ozo musika ukimwona yabunika asali temo tukabale est-ce que c'est alors maman on a kumba Yesu masia maman usikitete ke mwana yeye mais c'est on va masudi ozimbo merci Pena Mana.
Maman la puissance de maman Mbota. Maman, vous se présenter dans votre maison partout dans le monde. Maman Mireille, tu déranges mon moukier, malgré ton couture dans la salle. Et maman Mireille, il s'est peut-être dans Angola, ma camion, c'est ça bien. Réalité, il y a des difficultés, il faut aux autres. Réalité, les gens en Angola, c'est peut-être qu'il y mais nayebi que papa bazali na niveau ba Congo bazoboma nzoto fo bana bango baya awa na Luanda nayebi te conseil nyoko opesa bango po bango bazo raisonner ka Angola ngozaka Angola wana o baya bande ko soba mapango Angola eza ndenge Angola eza kaka conseil na opesa bande na o na ba ekati na baza na bango ka kuna za ba banda po mboka o place na koma to mona kala ba mapate ta misoko komi place amo ya musoko mo retraité ona nina yana mboko fanaza ka comportement nini o bandi ko la biso na tout le monde question mo ya moi curiosité vie ya comportement bandi ko la biso basi zo mona na kati na mboka oyo na ebite yo zo traiter on ndenge ni vie ya mbasi bazo comporter na mboka za selon na na famille na ninga se comporter soko uta na famille mo se comporter partout que se comporter comme soko uta na famille mo se comporter bien partout que se comporter on est mboka o te mboka bana na bana so landi mboka bana la bana ko sala makampo ko na zanga moko sikana sala o mutema na ngeli mino soko za kati na Yesu ko sala o mutema na limite ko sala o c'est la Bible ningi c'est le babi majorité ata komi awa ko chanzele kaka bazokoma balumba bazokoma na makambo mabe surtout biso ba congolais to na comportement na awa vis-à-vis ya bangolais mingi bayaka bashanja mingi pe bayaka bashanja majorité benane ba wiki bayaka bashanja ça mingi bashanja mingi pe bashanja mususu azaki na Congo azaki mwana malamu na quartier na famille musika ya Angola alati kazaka Angola comme mona kayena mboka bana la bana ya merci pena maman na toujours de kona biso mo obozali komona nga pembeni na ye de kombote mbote mingi mbote penza ndeko ko se présenter ba Orlando partout dans le monde et en Afrique grâce à Edi TV ceux qui ont se présenter comme mona bon ngai kombo na ngai Eriki nazali dirigeant ya département ya protocole à l'église du Dieu vivant na banza congolais nyonso ya l'église du Dieu vivant donc nazali responsable ya protocole awa na Luanda. Merci Ndekori qui vraiment Ndekori qui tonge to mekamo moke koyeba via oba ndeko na biso ba congolais surtout na côté na bino mibali bazo mener a en Angola parce que baza mingi trop critiqué. Bon pour ngai vraiment mingi ya ba congolais awa ba vivre normal te ba vivre na désordre bazo ksapena mboka soni makasi et kozanga pe koyeba nzambe yangwana ndezo tungisa ba bebele ezali soni makasi puisque na tango otiki mboka na yo oye awa na mboka ya bapayo za déjà étranger oye pona koluka vi na yo pe otala bato otika kuna yoko okambo likambo kokamwa neti na baye na commune ongala vandi na commune ongala vandi soko mikika kosala na kombo na vandi na palanka donc mutu angolais nyonso congolais nyonso ayaka soki nana komi na palanka te nana komi na Luanda te donc palanke ya baye mo le kwa to mona ba bandal ba matonge ndenge palanke ya lieko mais mona sikoyo ba aventure ko bandeko na so ba congolais bazosala pesa biso soni ngai kutu na koma okima milliers ya ba congolais na mo préféré na vanda na nga na ba brésilien na vanda na ba angolais pour amentu na vanda ngai na ba italien ba bazali awa ba relation na zwa déjà ba on a komi ko préférer ko vana à part ba église mais balobi keza binonde ba congolais ba memi ba caractère wana awa ka contraire kutu
bopesi vaccin wana tie mpa bangole bango moko comportement eza likambo ya comportement ndeko na ngai eza likambo ya comportement na éducation de base donc soki mutu nano de base na ye ezalaki bien directe te ezali difficile muito difficile eu te muito dificuldade pela falar língua lingala eu te dificuldade de falar lingala mesmo eu tô a falar muito português agora é muito vergonha aquele que nós irmãos congolês tá a fazer aqui no Luanda é muito complicado meu irmão eu tenho muito vergonha para ir visitar meu colega congolês na língua eza pasi mpona ngai nakende na milie bacongolais bazali ebele eza rare pomona neti soki na ye neti nama eske okuti ngai awa camarade na ngai tosalaka na ye oyo avandi awa ye nde nalandi bango nde bakufeli ye nde moto nalandi mais napesa bandeko na biso bacongolais conseil ya mingi na bacomportement na bayeba nano nzambe bakota nano nzambe na bavi na bango surtout balobi bandeko na biso surtout ya basi vraiment eza vraiment pasi makasi parce que so bakomika awa mosala oyo bazali kosala nde tolandi bandeko bauti koloba mingi ezalaka kindumba nayebi te est ce que eza vrai ke yango wana mpena mosala oyo bango bazospermate nango eloko ezokamwisanga bakongole oyo ngala azokomona awa ya basi bacongolaise oyo ngala azomona awa natikala komona belateli wana te na RDC ese ngala koki kokopie eloko namoni keno eza malamu te ngala kopie yango so na kopie yango sekela sepeli na yango nalandi yango bacongolaise baosala bosolo ngai kutu place ngala avandi nalingaka nanga te koyebana na bacongolaise nalingaka te merci pena protocole tosepeli vraiment na message merci vraiment tosepeli na message wana nayebi te message nini oki kopesa na baparent oyo bana na bango bazotinda bango bayaka na Luanda bazopia bango exemple ya yamo kuna omoni mapango asomba te yamo kuna omoni te oyo aza nango na Congo message nini oki kopesa na baparent wana oyo bazofokuse bana na bango baya na ngola te ngai na kobanda liboso na baparent na biso basakunda baforce bana te Luanda eza vie ya mokili eza suka ya mokili te Luanda mpe eza spécialité au contraire esika oyo bato baza koanvie mingi nde esika mabe elekaka bandeko na biso boza kuna na RDC na mboko biso nga nazala na fiere ya kozonga na RDC nazala na fiere mpo eza mboka na culture nga naza nango na RDC eza écart ya différence ya makasi na oyo ezali awa bamama botika bana batanga kuna bobokola bana ndenge bobokola biso bobokola bana ndenge bobokola biso botindikaka bango baya awa na mboka awa te. Merci yo tozo continuer kaka reportage na biso ya osolo kala bandeko vis-à-vis ya réalité oyo pasaka na Luanda bandeko na biso ba congolais tozana ndeko bandeko pe bazali awa ndeko mbote ndeko kiko se présenter kombo nani apena kombo na Dieu merci ndeko Dieu merci ndeko Dieu merci oloba mo makasi po bazolanda partout na monde na Afrique bazolanda na EDTV chaîne biso oyo ezali toujours na actualité ya sika ndeko Dieu merci réalité nini oyo omona bandeko na biso ba congolais bamena na Luanda surtout oyo ezali na côté négatif esepelisaka yo te bon ndeko ikambo aloba neti surtout biso ba congolais neti tukiva na kati ya Luanda tukiva bien te na sansi nini tozalaka mali na boba mali po bafingaka biso balanga banini boye na boye me lelo toyeke Congo neti mboka na biso Congo tozala bien bamamutu biso toyokaka tokoyoka yango te po babiso nde toaboye toza bauniversitaire totangi baklasse me toye na mboka oyo komi koluka na bacoopération tosala koteka tooteka awa yango te ya baklasse totangi nyonso wana mpona nini Congo etambola bien te mamuza bien te kuna yango wana omona mwana la musuke mwana aza neti na idadi mo na age mo neti tokolobake ya 5 ans 6 ans mais aorépondre aloba no boye mponi otaka étranger uta Congo azobengolanga boye na boye mais balobi ndeko Dieu merci na kati moke balobi ke eza réalité ya comportement surtout mingi eza ya bandeko na biso bacongolais bamenaka awa nde ezosala mpe babiloko wana bon neti biso bandeko na biso bacongolais babake lilala moko ya polepolisa asaki nyonso malala
tobima na réputation mabe pa bandeko mosusu ya bacongolais mpona bavi neti nde bamena na bamo étranger na bamboka mopaya neti swati tolobake na étranger yo na Luanda surtout neti na Luanda boye yo ye lem toye koluka mongo mposa lem tosunga famille tosala bamamusu oye bavi okomomene na Luanda baorgueil bokoboye yango monike lo surtout efingisisa biso bacongolais yango wana babitumba banini ntango change vie changer makambo nyonso changer mai changer code changer makambo nyonso eza seka bacomportement butina yango Congo ozomena yango tia babiloko wana yango wana nde ezofingisa biso surtout bacongolais ofingama fort na makambo etali neti bamakambo kuluna biso toyeba kuluna na Congo kuluna ekomi ntina Luanda Angola bomema kuluna eske elo nini elakake kuluna ekobundama na Angola na mboka bato mopaya kozobanga siko babiloko wana bakolo mboka baprofete yango ta bomona bamana fo bafinga miso yango monake tofinga magénérali. Merci Bernard ndeko Dieu merci na sepeli vraiment na intervention na yo na ndenge omeki koexpliquer. Merci. Na sepeli peda papa malamu. Sozo continuer ka reportage na biso ndenge na yebisa bino pe na pusani su pembeni ya ndeko ndeko kombo nani? Akomona nga CBV jaloux na Palanka. CBV jaloux avandi na Palanka. Ndeko nanga avana bozomo question na rotuna Palanka eza pe oyo ya mingi bazali ba Congolais to eyambaka mingi ba Congolais nde baza basi yambaka mingi ba Congolais ba Congolais. Ndeko nanga yi comportement nini ozomona ba ndeko na biso bazali à la niveau ya Angola o bazali komene peut-être ezosepelisa yo te ekoza genre ya comportement ni pendant que mokili ezolanda o partout liboso esepesanga te banyoso ya pasi bakoso basala mboka oyo esepesa biso bandeko ba mibali te bamama boti babino na Angola baluka mbongo bakoma oteka biloko ete batekaka te bakoteka banzoto okende na osha enda Palanka tuka Palanka eloko na teme yango na Palanka ekomo ndie commerce na weti bandeko basi kinumba totika kinyo pesa okesipa no bibali si uyanza komo ko factory biso dikona biloko nini okomo teka banzoto ndike ba Thompson na weti muyanzi nde banani bashungu bango factory biso bana mboka po nini biloko ba Thompson ndina weti nzoto komo ndete ba Thompson nakata weti bandeko basi nakata Angola nakata Luanda mambo tindi mwana Angola luka mbongo aboteka nzoto yango sepesa biso te na ingi sona mekamo kotuna balobi comportement wana yango esali keno bakolomboka bakomi ko disconfier bino bakomi kofata bino parce que eza via comportement na bino moko bacongolais nde bomemi na mboka ya bato bandeko basi na bato mibali misusu bakoma biyipi misusu bakoma bamene misusu bakoma bato babandi badesordre trop kuluna zikebe kuluna na Congo mais koma na Angola awa okopanda bwana mbongo na pochi mutu moko yebe makofi tata biso yo to ba mettre mais mutu masina ba Angola to panda kimia to mutu kwa mbongo mugifre ya kende luka mbongo biso to ba mettre ba Congo to bangaba wana to boma moto to tika mama ko kwa mbongo mais ayo koma soko na mbongo na pochi otambola ti pentine otambola te okuta mutu mona nzela pesa soko pesa téléphone zo kete abeti o makofi yango to komi lelo ko ba pa nini to mosa ba nini biso moko komportement na biso moko ba Congolais to comporter malamu bo moko te malamu wana mboka mpanjoro kwa mbongo to koma lelo biso ngo bayanji otenga na Angolais ngana ya muzombo boy metonga na muzombo comporter ne muzombo comporter ka si message ni oku opesa na bande ko na biso belo bazali na ba frontière na ba frontière ba lunda ba frontière ya ba lofu partout o ba kangami déjà bazo foxer kaka ba ya Angola ne ba parents bana bango bazo tinda bango na ebise conseil ni oku opesa bango ba yakaka to ba sama kaka ba se comporter ka ndenge yo zo mona comportement ya ba o bazali déjà to nini oku ko loba na bango pendant que ba olando na moment kandi oso wana bakata ba frontière wali ngaya soki na frontière na ngai azo anda Congo ko ndata na akoya ne buita ko tena Congo pa o to mona awa esko ba mona to maka Angola na ngwango ya ndenge ya kizi sote Angola ngwana tone pe sese ne kufa na ngo biso kuna sunu mboka so Congo ebonga pa sato so na Congo ko to ko tena Congo pa ado asude ngoko te na osenga na frontière ba na frontière ba so ngaba Congo ba kwenta sisi ngaya ne bonga merci de Roland Pena to sepel pour l'intervention merci Pena ya merci dès la FCG Vino et après tout ça quand on continue théâtre tout au déranger moi ndeko na kati ya bureau là et voilà déjà avant na Zondeko na repé Sabino comme système site pour betika www.editv.com voilà solution la parabolique tous ali na décodeur tout ça kana
CP la TV. Ah, ce qu'on bêtit, on monite par la mort officielle. Tout ça, ah, on peut l'en déco. Ndeko lo maman makasi to dérange mke to kuti na bureau au kuro lo bako monani. Mona wa trésor. Ndeko trésor to kuti pena pour la excusez biso pour moi mke pour la dérangement ndeko trésor. Réalité ya bandeko na biso ba congolais ba pasala na niveau ya ngola o esepelisaka yo te surtout mingi na bana basi ezalaka nini pe nini yo okiko loba. Moi ta koloba mais à tout coup tu es la maison ah on a habité avant de continuer là yo na habité ce qui au koloba ah ils allaient sika na ya musala to ningini ce ko ko expliquer pe maison ça la wapi na ba ironine et maison d'abo maison ça na palanga mudo ibi palanga so ko mina ko ya do Miguel a mona di maison tous comme ça ça va la ko na maison tous comme ça là on a sempre travailler ya sikoyo bandeko na biso kwa mibali viki ya comportement bazo mener parce que bazali ya kise pona kise mingi na bana ya mboka bazo kise ba moi trop vis-à-vis ya comportement na bango na éviter conseil ne ko za nini pendant que monde entier sotala yo Afrique pe sotala yo bon le on a voyé ça bango te faut pas changer ça là moi bien quoi faut que ça mboka mupaya si moi to changer et vraiment c'est bon Taramboka batu tutamula ndenge bako batambola jamais to wele kisabati so ina mboko kuti batu batambola ko mo ko tambola ko ba sisi longa na wele ba conseil ni opesa na bande na biso o bazali na ndila bazuku makanzo to fuba ba Rwanda pe na ba parents oyo bazali ko teka ba mapango na niveau ya Congo ya kopesa bana ba mbongo poka ba ya Rwanda basali sa bango ba aider bango vis-à-vis ya réalité o to zomona conseil ni oki bozala nini et ce qui change pesa meloya oye ce qui change pesa mite kubandi ba misusu ba ya bazonga ba misusu ba ya batikala yala on va makamama so ima pesa meloya so pesa meloya to bandi nao après on va paradis ya merci vraiment la même pena oyambi biso na kati ya quiz malgré tout to yaki okutozote kama mbote na mwa batu mo mibale mo misato bazolanda yo na minute oyo bayebi gelo bayebi pe na maison awa mo mbote na mwa 2-3 personnes bon na wo pesa ba mbote na maza na nga Belgique Chulu Odi Balou Maître Chamon ba ko shikwadra ba pay ba na kimangu esili ya plus de mama pa mo minanga kwa ya mo ga disikaza merci vraiment de moya bakisi ya ndeko na ngai okiko se présenter ce qui comme on a comment on va chameau par respect on prend le chameau moi de la vacances voilà mais ce qu'on va chameau capitaine la sélection ba capitaine ya sélection ya baomu na monde obino bat bozola na boyebi ndeko mo mutu na mo muke par curiosité bandeko na biso basi awa na niveau ya Rwanda position na Angola pe na ba europalanka bazali vraiment mal réputé surtout na mibali mais na ntoba na côté mo basi na éviter message ne ozani par rapport ya ba comportement na bango opende zali mo trop négatif. Bon, moi, je vais faire la Rwanda, précisément la Palanka. Il y a un problème, il y a très sérieux, il y a tout ça, il y a sérieux. Comment on a baza basi mo baza trop basé na mambo ezanga tira principal pas de basi c'est vraiment de ma presse et puis ça net que tout à côté mo to ça attend l'éducation pour que pourtant que nous avons que sur les bancs de l'école nous on voit ça là la parole d'éducation de la mo to ba atage mo ba yango la te baraka za ni bo rata makamba mabe o ele dara awa nous on voit ça c'est l'ambo comme mo donc basi ba ko ça so valeur et attendre que nous abassi mabala les à la maman les à la bala mikié donc à toi voilà en faire dans le sens que moi ça a eu place là été à une place à mon qualité attends le respect donc basi bala maturité donc nous devons croire même pas
ozomona basi mosusu bakomwa préféré ate malamu mpona mwa desa mobali ozomona donc ya propre te eloko wana pene tinga eloko ekushangaka makasi na bacongolaise yango wana ndeko na biso charmant kokende te tosala na yo ndenge naloba esikoyo vi ya comportement mibali parce que babia kongola aza mali réputé na mboka ya angola nayebi te vi ya comportement bandeko na biso mibali soki okoki koloba ni mpe conseil nini okoki kopesa bango partout baolanda na minute oyo na siti na biso mpe na niveau ya chaîne na biso bandeko mibali baza bato moko boye omoni mobali aza moto mpena kolima koadaptema mobali bamibali baya masa mosu ayawa ya kota kala kuta bandeko ni awa baluka komadebinetimika awa ngaye wana komasa bandeko na efo amona ndeko ye na butu boye pa bloke babisa munduki banini ozomva amonaka ndeko na ye wana kendaka chine fois ya apesa bamasane ya bangola kangama na bango kengani nakoyekendaka chine babenga bango bapatada ozomva ya trace banimani basali eloko moko ya mabe ba moto ya ye msomona okesa bandeko biso msomo batie mokonzi akangana ne kaka bato ya mangala donc ye mpo na ye moto alingala koleka te akosala te erreur te na nzela ya bafali eza baerreur oyo fo kokoka korectifie kua korectifie toza bato tokomadela ndeko mbote mbote papa journaliste koko se présenter mpo bayeba yo oza ndeke di tv nga komona ngai didi bele bayebi nga na kombo ya likonzi naza moko ya belema likonzi sikoyo naza na kati ya mboka Luanda nafandi na kati ya mboka Luanda navivaka na libota na ngai na bana na ngai mwasi na ngai ok ndeko edi tv tokotambusa mikro na biso na awa na kati ya Luanda toza na mposa koyeba soki okoki koexplike biso ndenge bakongole bavivaka awa na Luanda na basi na ya mibali comportement na bango négatif na positif na bango bon awa eloko ya liboso nakoyisa bino basango ya biso awa na Luanda toza précisement awa na Chikwanja kote soki nalingi nakende Kongo mbangu na minute oyo nabimi na pi camion ti lufu nakomi lufu nakosali mikanda na kei mpe nazali kuna na Kongo eza base nango nyonso ya Chikwanja kote mpe baoyo bautaka kini Kongo bayaka bakomaka na Chikwanja donc ibele bafanda nano na base ya Chikwanja simoki bapalaka bamabor mais base eza Chikwanja kote makambo nyonso ebandelaka na Chikwanja mais eloko ya liboso na koloba nanu mpo na mboka oyo moto omona ata mosusu na kini alukaki mbongo te mais akomi na Luanda akomi courage akomi koluka mbongo mais kote mosusu eza mabe bandeko na biso mpe ya basi mosusu bazawa omona azoluka mbongo na nsima mbongo wana azoluka na wenje akomi koteka mpe kaka na nzoto na ye donc tozomona mwa makambo moko na Luanda awa monsieur journaliste soki omoni ta mosusu ekosala opasi surtout na bacomportement oyo tozovivre nango na kati ya Luanda awa donc surtout précisément na Chikwanja bongo siko okieba kote mosusu moto ayebi déjà Chikwanja ake siko kote mosusu neti bapalaka siko okomi kuna donc omioki mawa bandeko na nga Luanda yana mambo ebele oyo toomona awa toya Luanda c'est bien olongolo kini okomi Luanda mais makambo ezosalama awa basi bakoma bayanke biso mibali tokoma bayuma donc mwasi apesa ndeko akomande oyo na ndako mais na Kongo mibali nde tokomandaka basi aba okomande biso bon comportement ndeko mibali tozokaki bino bomemisu kuluna awa na kati ya Luanda wana kutu ekomi donc piole bandeko bapeti na biso oyo bauti kini baza awa na Luanda talaka bango kutu bayokaka te donc il faut lukaka kosoigner na bango po se kosoigner na bango to tie problème na bango na nzela okomi na problème donc bakoki kokataka to donc bobi kaka to na Luanda ya lokola ba États-Unis donc nyonso ezalaka na maboko monduki ya facile donc bapeti wana baye mabe soki oza na ndeko nota mosusu omoni ya mwa tindeli mwa 20 mwa 30 okanisa ke non azongo na facilité te mosusu aza akati motu lisheti kwaza mwa 20 mwa 30 wana mosusu mpe baza bazobunda na va normal na kati ya Luanda po ya mboka bakourage mais soki olandi loyenge na mboka oyo okei po awatala kaka biere eza nango loko pamba bo bandeko tozwi information bandeko basi bakosala bango kindumbe komi makasi awa na Luanda mpo bandeko basi
donc wana tobenga yango shida aba benga yango shida donc akozala azali na mobali na ndako mais ana shida ne mo libanda shida wana aza kuna ta mosusu mpe apesaki mwa bademi kote kuna mpe mwa mademi mwa 4000 koki mpe 20 atinde bino kuna na kini bino mwika ndeko na bisa mwa 3000 mpe mbongo mais aza ne ya bashida na ye mwasa libala donc na esi bino kena bakoma bayanki biso mibali tokoma bayuma donc na problème wana nalobaki wana yango wana donc bango nde bakoma komande omona pena tikio na ndako abike no tikala a na ndako nga akena no mouvement na mouvement na bimi boyebike bulobe akena akioteka na akioteka te akena no atiki pe biloko asimasa na yabi tikana na biloko ngana kena na shida ana bu mo 2000 ko bima wana mo 1000 pe ko bima wana ba mo ko mona pelo oya wana na pala ya na fiança mapa to talaka to sema mapa na boulangerie na pa to benga padaria mais lakini to benga ngo boulangerie ba fait le pe mapa na parler ça ni e coach mais akenda oteka na sali business ba mama bo benga bana na bino pe ta conseil bo bata na Luanda bata na Angola bele bazo sala buzoba ici c'est comme avi document awa akei province na province kuna kyo sema bloka kepe na bashida na ekaka omona penda zebi sika nga ta mbali na ngai mais kote kuna pe moi shida na nga zala singa nga donc bande kuna biso ba mama bo benga bana na bino sa bango batala kimia po maladie ezali bele pe tozo mona awa ba manji ba komo sini na bango ba manji abeta Brésil akende boy donc ba sini makambo bele basi bazo banga te donc basi na Luanda ba leki biso mibali na esprit donc ana Luanda tolobaka basi bana mbongo koleka biso donc mingi ba o bazoke ba Brésil awa ba kena moko simba ba moto na bango donc ba komi ko signer awa na Luanda basi ba signer koleka biso mibali tokomi ko banga makambo mais basi ba koma ko signer donc bango nde ba koma osala biso mibali tozala na Luanda donc bazoleka biso na ba faire omona pe moi sina jipa danger payer pe mutako konjanda ko tamso mona moi ça tamso na 1 million de kwanja na palais même mobile tamso zaka na 100 000 50 000 donc bango ne pena ba koma donc asimbio ko yo mo sentir que no mère na palais ne mutako simbanga donc comme nous ça na moi lo bana été ya ndeko mo asuka pona bandeko oyo ba parents oyo ba msupo to yoka ba parents mususu mona akosala programme wateka mo partir lupango we akangisa mbomo we atinda mwana nena atinda mwana nena Luanda aya kuluka mo yo conseil opesa parana atinda mwana aya ou bien mais c'est journaliste likamuna ko biso benya na malo pesi nga suka na remercier mingi ningo ya minga na chaîne na yo mais na ko bisa kaka bande ba parana biso bana kini Luanda ya mboka dala malamu ko mona pe mboka mususu eza bien pour na fungula biso na makanzi belé mais kolinga toti na mwana na oteka lupango usale rêve ko biso to na posa to zonga mboka na biso ya paradis to na posa un jour to zonga kuna to vivre kuna na bana biso malgré bana biso to koma na mboko ba oza ba document ba komi bangolais mais to ebi kaka un jour photo zonga na belé na biso kuna kote bino bozali usale rêve te bo batela ba mabele wana biso ndenge tozo bunda boye tozimo moke to sali ni to kotonga lisusu kino bino boteka sisi ko bande ko na biso balanda biso donc au conseil maman donc batinda ba meka otina ba na onto te angolais baby c'était mboka pe tozo bunda ka nde to ando bunda na kongo nde pe abazo bunda pe tozo bunda ka ndenge moko ceux qui mutoko ya obesali commerce c'est une zone chassa oki ko fanda ki oya sisi fanda awa pe charge komi bazo ko kasi charge wana te ya biso ba congolais maman batele le coco et sur la bisolo. Ya, ça va, merci Ndeko. Ya, merci monsieur le journaliste. Ndeko na mbote. Mbote papa. Ndeko za on dirait que DTV hein. To quitter bino ana kwanza. To sala ma reportage moko. Pona koyeba ndenge ba bandeko nso ba Congolais ba vivant awa. Na quartier amina kwanza na basi na mibali. Tungi toyeba ba comportement négatif na bango na positive ya positive basi na mibali uko bano pesa na komona yo place ovandaka soko vandaka wapi bon komona nga Pablo Biola na vandi na ojaenda pembe na Shkwanza donc olo ba mo makasi hein à 200 mètres na Shkwanza OK ndeko ko pesa zo information ndenge mona bandeko so ba Congolais na ba Congolais ndenge ba vivre awa na kati ya quartier na yo. En tout cas merci pour la moto no pesa to tuningai
nakobana kote na biso na mibali nsima si kote ya basi bon mpo na biso mibali surtout biso batu toti na ngambu kuna Congo bacongolais na mboka Angola tona comportement moko mwa bizarre oyo tofe se comporter awa majorité mingi moke moke baza bien oyeba mpe te kuteka aza congolais donc ase camoufla na ye donc po kaya alobili nga na bango eza mwa mpasi biso mpe na bamisu mpe kutana bango tofani bakote moko awa donc okoregrete c'est regrettable kuta mpena donc omoni mpena lelo moregrete ma bacomportement bandeko so bacongolais bazo se comporter na kati ya Luanda surtout na Luanda bacomportement neti ndenge nini koyamina neti koma neti na mibali bacomportement neti ndenge nini bakoma misystème avola mer mais donc oyo nga na kamwa ke un moto alingala kuta kosala eloko na te mais ala bango baluanda tokomosanti mpena ke non moninga na yo osali coopération bien siribi oleli kelemba ke bakutu sutu oleli kelemba lobi na oliali kelemba yeba lisonso obeti yango lobi na butu fo bayovisite le même jour na butu fo bayovisite mais omona mpeka le même motu bokopelaki na ye bosololaki na ye abengeli yo bandeko mosusu bangole soja bashungu bakoteli na palais bazwi oyo nyonso bakozwa bayeli so mpe place mbongo ezali mpe na monta mbongo eza nango donc moye kuta odiscute ya te sopo osala erreur ya bakomi ok bongo mpona bandeko baso basi mpona bandeko baso basi nde antuka eza regrettable wana mpena kindumbe koma autorise na bana basi ya donc omona mpena aza na mobali na ndako na libanda aza na shida na ye donc abimaka libanda atiki mobali mpe akei na ye mpe ake bacoopération yo kasi mwasi ake coopération mais ake na ye shida na ye kindumba mpenza donc aya mpena eza nango autorise omoni mpe mobali mpe akotika mwasi na ekala azwi mobali soki azwi mbongo na ye azwi asimisa mobali bakoti na chambre babimika ndenge wana ntina mpona soki ekomi batre tardif bazongi ndako boconseil ni opesa bamama oyo bamama na bapapa oyo bazolinga batinda bana na bango baya Angola bon kotinda mwana na Angola eza nango problème te problème ezali kaka kendo faut koéduke bango na to bateke baya te bo eza fo baya po mutu fo atambola mais eza na misusu bazoya awa en tout cas eza pasi donc soko olingi otina mwana na Angola fo obende matoi po awa okuta bajare nyonso ya bato mosusu basala biyoma na kini bakima boluka bango bazoza baminzoka aza na ye ana Luanda surtout basi ozomona mpena kino basi bakoma mpe bamiyibi osakana te donc azoyiba yo oza na mwasi na ndako me akangi yo ke mosala akangi biloko to ya ndako ake na ye destination ekoni ozoluka ye kutu omona ye te abiso mibali tolelaka oke mosala ozongi mpena mwasi aza te biloko to apale ekei na bana tasi pasi mbele bana kei ya ça va ndeko merci pour l'intervention merci ndeko na mbote mbote papa toza tokitia na quartier na yo tolinga toyeba boesiki biso ndenge bandeko nyonso bacongolais ya basi na mibali ndenge bavivaka awa na quartier no place ozali oyo explike place ozali quartier no place ozali bacomportement na bango ya basi na mibali ya bacomportement ya mabe na ya malamu toza na quartier babengi ojayenda na shikwanza boyokaka wenza shikwanza oyo esimbi Luanda oza na quartier na biso nga Blaise Nzila grastar abeta bali na vita na kati ya Luanda tozoregete bandeko na so basi oyo tobengisa ana Angola soki omoni biso lelo toboyi na so basi ya biso na bacongolais buzoba basi bena lelo nde bakomi koteka na wenze mibali bakomi lokola basi bao bakomi mibali lelo nga mobali lokola Blaise bo grand star mwasi na nga ake koteka atiki ngeli eloko te tala nde azolia mikate na dendo oyo bana na botama na lia yango te basi na biso bamene so bavi moko soko simbi awa abengeli la polisi bato tokoma koregete na bizalela basi ubiake ofuni na oma oh misiki matro mboka moso bazo oma pesa kola piniso fimbu basi bazobeta mibali fimbu na masoko bandeko na so basi biloko basala biso na Angola tozoregete trop mibali bakotalaka biso mibali tomanotoka mai mibali banotoka bamai matro tozoregete bizalela bandeko na so basi talokola papa na mwasi matina yake toka mai papa nana tio toka mai mama tini nga toka mai parce que dalaka tokoma nisi baboyi na bango aketeka tofana na ndako na bana tala biso tama na boyi fuma tamo fuma omoni ala Angola eza matro bamaladi oyo biso na trombose
bandeko na soso babelaki yango ezalaka grave na bafamille na ngola bana mibali bakoma bela batrombose ngola basi na bango mobali akomona susi mobali asala te mwasi akezole bambanda mobali tikala na ndako omona jolobi susi trombose mawa to mpona bandeko na so ngai mpe nani naza na bala so congolaise te nazobala nga ngolese place babibeka mboka oyo place ekuteli yo epesa mele ekuteli yo ngai mpe natia so motema te o place nabala congolaise moko ayangola rien boya suti na mboka oyo nabala nga ngolese mawa to na bandeko na so basi bavia boye nga grand star nabeta bana vita mwasi na nga tika nga na ndako na bana kombo na ndako nasukola bilamba bana yaki koteka ebo bandeko mibali kompeta bandeko ndeko so mibali ba mibali misu bazala bango bien baola sababu bizala bien mais balobi ke bomemi kulu na awa na Luanda kulu nezalaka te na Luanda ba mibali batalaka nga na zayo nga za congolais te nga za mwana mobutu da bakulu na baza bakulu ba congolais ne baza ba congolais ba bimisa ngo po biso epoque na biso ne ba papa so bakolisa biso to bima na babala te ba voyu te o ba yesi mande bana balata ba fashion o papa na bango vandi bona kala soso lekana ngo wala ba biso ba zayo tana nga na lati bien habillé ben la bimi papa na nga falula mwana na ye o ba benga so ba kulu na kulu nezate ba jeune baza ba courageux ba otana ne bizala ya basi akopesa mwana mwasi loko la 2000 kwanza kene woni 2000 kwanza belé c'est beaucoup au moins mwasi asenga 3000 okota kwanza wonze za nango bloka flash do damena biso mais mwasi nde moyibi kulu nezate so mobala beti mwasi na raison aza kulu na te hein o kulu nezate na kati ngola to za calme conseil ni opesa to papa o na mama balinga batina bana mabaya ngola angola za mboka te bana bakoya papa wala za mboka na biso Kongo biso bato yaka liboso na oninga ta ndeko nanga mota yangola nina za na ninga ka kutu te ngana ke natoka mai na taki bo ona ko la via beauté siko ba bigo bo to ka mai ngana ko la via bo papa angola bola na ngote o so angola Kongo za mboka zamba ko suma mboka wana ko suma mboka na biso ya tozo continuer quand on a vu ce qui vient au reportage la biso zo continuer awana ba europalaka tozaka awana déjà na elitifia mon boss déjà salutations à toi mon boss Richard Tapet qui a eu en mane comme la Belgique ici merci vraiment pour l'assurance ya chef et aussi maman la biso azo sa musala azo te ka maman mbote maman to kutio magoto sa na musala vraiment to déranger au moins maman to ngito mituna réalité oyo zo passer na ngola bandeko na biso ya basi surtout bandeko mais ya bino oyo ya basi vi baomene na Luanda nayebi conseil nini okoki kopesa bango par rapport a ndenge yo omona padake yo ozoluka conseil na kopesa mpona bandeko na ngai ya liboso bandeko na biso ya basi bakoyoka biso soni makasi parce que bango te bayaki ana ngola lokola bayaki na bitki ya koluka ngo mpa na bango bakomonake don ya koluka etandi ya kitumba bandeko na biso bakoyoka biso soni makasi bakomi koteka nzoto lokola bato bazoteka peshe na wenze soni makasi batiki mabota na bango batiki bafamili na bango si bazoya ana ngola bazoyebaki basoya koteka nzoto yango nazopesa conseil bandeko na biso antuka bamikebisa makasi parceke awa bazomema maladi bazomema makambo ebele na ebele batiki bamama na bango kuna na Congo batiki bapapa na bango kuna ti baye ana ngola baye koteka nzoto ezobikukela bango kufa yango moni liwe ekoti mingi na ngola conseil mpona bandeko mibali oyo mpe bazolanda yo balobi ke biso bacongolais surtout apena na angola toza mal répété makambo tozosala vraimen eza malamu te conseil ni mpe opesa na bandeko mibali oyo bazolanda partout na monde mpe précisement na Afrique conseil na opesa mpona bandeko na biso mibali eloko ya liboso bozoyebi ke boza ala ngola boyeba ndeni bokose comporte parceke bino su bandeko na biso bozopesa biso mpasi makasi yo kolingaki ovanda mutu ozobetela mutu machine ozofifre na mutu ozobetela mutu machine azobetela mutu machine mwasi azio na ndenge akimia ovandi na ye yo ovandi makanisi ke un jour oyiba ete osala ye mabe yango ozokomisa su biso bandeko basi mitema mabe boyeba kose comporte po tofifre bien parceke liwe ekoti mingi na ngola ebongo bandeko bazali na banzela deja bazofokuser kaka baya angola baya Luanda okoki koyebisa bango nini parceke bayebi ke ana ngola ezokontinue kaka kokweya bandeko na biso oyo baza na nzela mboka oyo koma te likolo ekweya soki ngai nalobi na bino ke boya te bokomonaki ngai ana za awa omona monene to nazovivre bien boya na mboka ngola boyo komona baréalité oyo eza awa parceke na maloba boye bokondima yango te bino moko boya bozomona baréalité boyeba ndeni bokose comporte parceke vi oyo eza awa toyebi ke kongo eza pasi angola mpe eza pasi mais yo moko soki ozoluka na yo na moke nzambe akosunga yo akopesa yo toli na kopesa bango yango wana merci mpena mama na nga merci mpena mpona intervention na yo ndenge nayebisaki bino
tozali kaka kocontinue reportage awa na niveau ya palaka. En tout cas merci na mo cameraman Carlos nzambe ya mai nana bengaki nzambe ya mai nzambe ya mai oyo akotaka bimara. Mon frère, merci à toi na assurance oyo assuré baaffaire surtout côté ya image so bomoni nga na bimi bien boye c'est grâce à Carlos. En tout cas mopesaka mingi merci à mon boss là où tu es mon boss Richard Tapete papa assurance ya Edi TV soki yo te nani mosusu soki yango mpe te nini lisusu. Donc merci na movena Edi TV comme d'habitude continuer ka baaffaire. Merci mon vieux docteur Lisez le TV mon fiti ndenge ezala mwa tout mon reportage mon docteur bienvenu yo ebi kaka visa fiti ya ilo otepa na yo ya salutation ya wana oyebi actualité Edi TV unité suite et après. Ciao. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.